Donc, à coup à fleur d'âge, en fait. Quelques mois passés, Madame Solange, au mobile, nous sommes dans le gouvernement. Madame Solange, toi-même, tu sais, vous avez dit BKM, ou à Teka Kabelo. BKM, ou à Teka Kabelo. Madame Solange, vous avez dit Madame BKM, ou à Teka Kabelo. Madame Solange, tu es une sorcière en personne. Tu as contacté presque toutes les filles dans les réseaux sociaux, dans les garçons. Comme quoi, au Kitissa, Madame Mwana Uchokufo, Madame Elombe, au Kitissa, na se soit tiki mobile noté. Bref. Au lobaki ki mobile no bobandani na pasi et tout. Yo, ou t'as au village en fait. Ou t'as au village, on a mon temba pene ba maman ba kamola ba podouana. Ba tcha ba manyoko na mai po sa bipuka kwanga. Po ando ki en personne. Heureusement makila mutu et sonaka kan. Omoni so kitisi nyama. Ça la elote. To vanda ko ba otumba taba, abomi taba na miso so to lié. Mais ya mutu. Okolongo na mutu te qui m'appelle imbécile. Okolongo mutu te. Donc yo chozo lobana en wana ki okitisa. Cho kitisia. Mwana ya batu, tabati, nyamati. Mwana ya batu, yo kitisia na se gbing. Pona soi-disant mobile mobo ya kaleso pete. Ma chérie, kitisa basi nyoso banora na mobile no. Mokote. Umendo bandi na ye. Luka bambanda. Ah, nani obenga na saka mutu. Oh, ape mo sabatu. Bobengela bengela ngani nyango. Boni bapele pola boy. Ma chérie, kitisa mututu. Muni basi nyoso banora na mobile no. Zwa musala ya oboma. Okoma sasa ya vie. Boma basi tu banora na mobile no. Boma bango. Koti kata mokote. Parce que makila o simbi na maboko. Ya mwasi ya fi wa kufi. Vino mobimboza la leste. So famille saki ma chérie Olanda. Akanga mobile no na singate. Mobile no nde mtalanda ki. Yatikala Olanda mobile no te. Et puis ta mibali bayaka balobana batuti kaza maria. Je pense que mobile no atikala ko ebise. Fi wana ayeba te que mobile no za marié. Avec les temps d'ailleurs, on comprend que mobile no a marié. Mais au salaire ba avertissement, au check-in, monsieur le gars, quoi, au salaire grimace. Mon salaire grimace, c'était 3 jours. Yamba soit rapide au bêta qui est. Papa. On a vena mbasu ya somo y matramba moko. Moi na bata kiti na se heureusement. Aussi on me bengile bata réseaux sociaux. Tala ndoki zoba. Tala ndoki kizengi. Aussi on contacter bato. C'est fini pour toi. O mata miniature yo, mama no papa no mobali no bana no bandeko no. E kanga mona kingo. Mona mboka, villageoise. Asutuke le mobali. Mama ya ngati na pasi ya. Yongo bandeko ya mokileze ya kobeba. Tam suso utiliser ka muto azala na madame. Propose oye bien. J'en suis sûr utiliser ka bato bazaki pembe na ye. Mokileze ya kobeba bandeko nanga. Yonga na nde na koma lelo boy na sala asu semblant na vite na bella na ngana kufa na sala semblant te na se ya malade muta yokanga mawati na se ya malade muta yokanga mawati batutu bazaka prête à kufa mais na yo souffrir que na ko kota babele siko ba pe ba leli metala bango te yango nga pitié sur 100% c'est la 3%. Nano bien, toi, bien, ça l'assemblée. Dernièrement, nous allons lire quelque part. Tu vas lire, tu vas solo. C'est une passé. Moututo, c'est canaille, la jalousie. Nga chose à jalouse. La tkal non la hypocrisie. Na mutema nga. Parce que na linga bato ba viva vrai. Alors, na monde le lo ba vrai ba su ebelete. Mutumsu boko c'est canaille, mais elle est très jalouse, très dangereuse. Imagine vous, on a problème à moutouté, bo c'est canaille, bo zata na problème té. Mais derrière ton dos, de ta poignardé au koufa. Azo look up information na yo, so ko check le kolo comment ki puna ndenge ni yo. Place tout o que tongo lo kwa wa mwana nzambe, ba o yebiso directement. Na bato ya ko croire te ke ba o mo bo funga mno ba yebiso. O mo mutongo yebisinga. Pourquoi? Parce que na sera open. Na mutu na mabe nanga. Mais nana babola munanga pe belé. Donc nzamba o prévenir nga keba.
ba place nyonso alobi kombo na nga so baza 5 personnes moko yo yebisanga so ba 2 moko na yebisa muto yebisanga dernièrement awa ponga so na tunyo dali kambu première fois na tundo so deuxième fois ça c'est moi nga kanga mama mutema kala na tsaka sans foutiste siko na raso sans foutiste te so na tunyo likambu sepela so na tunyo te na vandi so na cœur c'est qu'elle non na fourchette à moulai so qui peut toza na fourchette à moulai so qui toza na fourchette te à toi tu tikali bongo midi pas chez quelqu'un na futa mara na la joie kabelo na un salaire bien na zo qui contrat techno na salaire tout 2 semaines na kati contrat 3e semaine na bandeli contrat donc faut la rilika Moïse Mbiye nani boyo boye ranson eleki na zoni na lokola yaya na zoni li contrat fali poupa de na boye stade de France jusqu'au to bandi boulot pour to sali da boulot pa ngiama après Tidiane Mario beta dans 2 semaines awa toza ana Bataclan fona zongi la contrat non stop Moïse Mbiye non stop pour ba concert ba dobeta makaba contrat ko ya ba contrat ba techno pezali ba contrat donc ngamo na misa la place naza ata na mpiaka na singa kamadi te na singa te ça dit que ngamo na mi lukela ti place na ozwa ebi ke mutu alo bana mutu omoni makambo madame akoteli mabele o ya makambo ba mibali nga finga ta mama na papa na nga la bana nga me ko kosela nga likambo en tout cas je supporte pas mutu pena ke kosela makambo sa mwasi ya mutu fongola misu fongola pa misu kolanda gentillesse à réalité ke balandela na mobali nao j'étais choqué à haut niveau toto sekane na seconde imaginez-vous to seki to yambani pe to lié sani moko mais quand la seconde na pesi mu Congo fongola misu na mona jali clarté na mobali no ko kitisa misu te fongola misu bande konanga to va na banani po muto akoti mabele kama kama ba mibali so muto mo kosolo makambo anuiri yo po nga na yebi 12 das banana zana nga timba place yo kasa nga timba te nga koma na otimba mais na sala ko semblant o maîtresse pleine akoli la Afrique du Sud na timba na zaka na batu ya solo nga ko lekela nga na otimba te place na tikela nde mutu temps place yo kasa ko lekela na otimba na bike oh ye eloko ebimi kuna ye eloko ba créer mo ezaye na yebi ko créer mo parce que moi je suis du domaine, je suis de YouTube et là moi te au sala na comprendre te ke o YouTube te na yebi tant yo passo ça likambo bi melo kwa petit ndika chakali nga dana komé dana yebi parce que o baba ne grandi na YouTube biso ne ba kolo YouTube kuti biso idéologie na biso to ebi ko manipuler ngo na biso na bina tuna et comme on a tuni 2-3 fois ça s'est retiré mais fani nga na mtima na comprendre que le monde est méchant parce qu'on est pas beaucoup fois mutuma koko soli kambuboye et pas moi si moi sa compréhensivité a sali opé mabe a bomi opé po nini ba sentiment no ya motema mabe ya jalousie na yo mal placé olingo koti saka bato so bayinanga na sa na mobali ka yanga na linga mibala batu na yebitete wana pena boko tunda na ba camarade na ngatu ana liste bato bana mibala baninga te na liste bato bana mibala ba spire certes ce qui ba guna yo eza mobali no eza guna ngati ponga pe mobali nanga basi no sote balinga kai alinga pe basi no balinga la bango yete donc ba guna eza ngati ya ngapesa ya yote na viva derrière muninga mwasi na yebitete poza nzambe na ngate na sa simano po yo nani donc na créaka oyanga na fandi nango so pa bombelenga ki ana mwasi na yeba kite na yo yeba kita mwana continue to na tika mais ndena za bunana mobali mwasi so za na mobali ne nana ba vie nanga bakabelanga nana makamnanga bato pe balinganga bakabelanga na tia bona stand by menana mobile nanga moko babiloko bat ba okufela o iba fi il faut to se méfier na bato baza ba plus dangereux pembe na biso to vanda to tambola bien au moins ba utiliser ka muto za ki pembe ndai ah oui ngala za victime ya makambo na trop na yima mwana trop ni mwana trop alors désolé. Mais madame Solange Tozana yo kimate ou internet